toza na problème te soki mpe alobi te ezali ngambo na dodo toza mpe na problème te tozala presse te na kokota na makambo oyo oyebili motu na makolo te ke bimi kaka boye olambi mpona bamouvement totika biloko wana mais na kati na likambo ndenge ekendaki ezalaki bongo te mokonzi na biso génération azobomba makambo te asali ti bémission pinene mpona koexplike na mokili makambo oyo bazalaki koleka. Je cite ici Corneille Nanga qui fut le président de la CENI na ndenge bapesaka ye confiance na bandeko ya plateforme ya baprofession religieuse asalaki badon na baprofession religieuse nyonso na RCP apesaka mwa mabele moko eza mpe na kauka abandaki mpe kotonga mwa bafondation makomata bala moko mpe akomi na suka ezalaki ndeko Damien Lukoki. Damien Lukoki atake na Canada azolia bambala mindele motema ndenge na Congo tozoyeba te pourquoi akotika Congo kimia te soki azali mosali ya nzambe asala mosala kuna te ya mindele babika atikela biso Congo libre makambo na biso ako parce que tozala nango te papa tozali bato bakolo te tozali bakongole tofandi awa nazali na matadi nayebi makambo tu ezokoleka nayebi mobulu mingi ekoteli biso ezali ye c'est lui l'instigateur. Pantacle de Wosar de Makambu Fibre Junior Grodos Kembango Là-dedans c'est pas ma DJ Janet. Yes I DJ Hot the best. Fraternité Food, un espace agréable pour tous. Matadi Mbanza Velela, restaurant, bar et barbecue. Vacanciers, hommes et femmes d'affaires. Seul et l'unique endroit de rendez-vous pour la cuisine gastronomique congolaise. Pensez à la Fraternité Food. Boisson importée et locale. Maboke, Ngulu, Pentaba et Ali. Unique adresse, route nationale, RTNC, référence, ancien hôpital Messo. Téléphone, plus 243 89 81 95 470. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs amoureux de l'émission Sondons les Écritures, salut. Et vous avez bien compris qu'il s'agit là de votre émission, cette émission que vous aimez beaucoup. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central, pourquoi pas Kinshasa, et à travers le monde, nous parlons d'un sujet extrêmement important. Lumière sur les conflits actuels au sein de l'église du Réveil du Congo. Comme vous le savez, il y a un malaise au sein de l'église du Réveil du Congo. Les uns parlent de l'évêque général Sonika Futa, qui est et reste évêque général de l'RSC, mais de l'autre côté, on parle du prophète Dodo Kamba, qui, selon cette autre personne, a pris la relève. Qu'en est-il finalement? Pour en parler, nous avons invité pour vous le révérend Giovanni Kituba. Il est évêque principal et président provincial de l'église du Réveil du Congo dans la province du Congo central. Salut mon évêque. Salut bien-aimé André. Voilà, en tout cas, nous avons préparé beaucoup de questions pour vous. Mais, chers téléspectateurs, nous allons parler des conflits, l'origine de ces conflits, parce que tout a commencé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On va revenir dans la province du Congo central. Mais pour en savoir un peu plus, cher évêque, votre propre santé, comment elle va, et la santé de l'Église d'une manière générale. Sinon, Dieu prend soin de nous. Évidemment, lorsqu'il y a beaucoup de mouvements par rapport au travail, des fois ça met un peu aussi de petits malaises, mais Dieu veille sur nous, nous allons très bien. L'église que nous dirigeons, l'ambassade du Christ va aussi bien. Donc tout ce qui nous concerne personnellement, en tout cas Dieu fait grâce, tout marche bien, bien et bien. Voilà, tout marche bien par la grâce de Dieu, mais les conflits au sein de l'église, est-ce qu'on peut connaître
l'origine de tous ces conflits, cher maître? Oui, je voudrais, avant d'entamer le sujet tel que vous l'avez dit, saluer tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment. Une occasion pour être éclairé par rapport à ce qui se passe au sein de notre institution que nous aimons tant, l'Église des Réveils du Congo. En effet, ce conflit que l'institution vit aujourd'hui est parti certainement de quelque part. D'où est-ce que c'est parti? Il y a eu à la tête de l'institution les changements. Les changements, pourquoi? Parce que c'est lui qui a dirigé l'institution de l'Église des Réveils du Congo pendant 20 ans à la personne de l'archevêque général Kankenza Monambo, était arrivé fin mandat. Donc il avait consommé pratiquement tous les mandats qui lui étaient réservés selon les statuts de l'RSC. Il avait même fait ce qu'on appelle les glissements de plus de 2 ans. Avec toutes les réclamations de part et d'autre, il était obligé de céder pour que quelqu'un autre prenne les relèves. C'est à cette occasion qu'il va lui présenter l'évêque général d'aujourd'hui, le général Soni Kafuta, comme son dauphin. Bon, disons que dauphin entre parenthèses, parce que c'est un langage que les politiciens sont en train d'employer, mais pour dire que c'était son meilleur candidat par rapport à tout ce qu'il pouvait avoir dans son sac. C'est ainsi que ce jour-là de l'élection, les gens vont voter, n'est-ce pas, le général Soni Kafuta, à 97,3%. Donc un quorum, mais jamais atteint dans une élection. Pour dire que parmi tout ce qu'il y avait comme candidat, il était le meilleur. Les gens ont acclamé et les choses devaient commencer. Ce qui est vrai est que après cette élection, il faut procéder à l'investiture. L'investiture, il faut attendre plus ou moins 3 mois pour avoir le temps de préparer. Mais il s'est fait, monsieur le journaliste, que le général Soni étant élu comme président national de l'Église des Réveils du Congo, il n'a trouvé aucun franc dans la caisse de l'Église des Réveils du Congo. S'il vous plaît, mon évêque, Makambo Zolobela est tellement sensible. Tolingi batu nyonso ba yeba yango toloba na mokoto na biso ya lingala po na ba mama na biso ba peut-être ba évoluer minité na niveau ya kelasi ba comprendre makambo ni ezoleka na kati ya RSC. Alors olobi alors donc mokonzi ya liboso ya RSC nazotalisa ndenge likambo ebandaki. Likambo ebandi na mbongwana we salimaki na mutu ya lingomba ya RSC. Mokonzi ya liboso babengaki na kombo ya évêque général Albert Kakenza Mwanambo atambusaki lingomba pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans parce que on a le mirgue et kokomana église des Réveils du Congo. Et c'était toujours lui dans la kina mutu ya lingomba. Alors a consommer ba mandat na union sur Sili et c'est nga qui changement seulement. Parce que même chance de sous ya ko sala glissement topé ko continuer les sous pendant 2 ans. Ndé ba to comment bien ko bouder à gauche droite. Mais pour se rattraper, et c'est là qu'il élection salé. À cette occasion, nous avons présenté l'évêque général actuel, le général Soni Kafuta, le rôle de dauphin, c'est-à-dire le meilleur candidat pour Naï. Alors, il a voté le général Soni Kafuta dans la commune Mokonzi national et l'église des Réveils du Congo. Makambo wana tango salami et 5 secours basa l'investiture officielle devant bakonzi à l'état makambo yo surtout ndenge salemaka kasi pasi ezalaki wapi investiture wana même ewumelaki mpona komona que ata lomea moko te général Soni akutaki na kese no akuti elongo te akuti mbongo te. Église des Réveils du Congo ndeke l'évêque général Soni Kafuta a héritaki yango pas un bureau officiellement connu. Je cite ici que Corneille Nanga, qui est le président de la CENI, Nandenge ba pesa ka confiance dans bandeko ya plateforme ya ba confession religieuse. Asala ki ba don, na ba confession religieuse nyonso. Et na RCP apesa ka mo mabele moko bezo ko na kauka, abandaki pe ko tonga mo ba fondation mat komata bala moko pa komi na suka. Mais wana tokotanga yango mikite. Mais bureau esika mosele bandaki ko salema, ezalaki kaka kuna wapi na bureau moke ya Albert Kakenza Mwanambo, wazalaki évêque général
ya tango wana wakomi honoraire. Donc évêque général Sonny Kafuta akuti mbongo te, akuti pe loko moko ya RCT neti kiti ordinateur boye oyo ezalaka te matériel oyo bato bakolobaki bureau ezalaki awa akuti yango te. Donc la temps nyonso oyo a travaillé qui et salaki bureau te pona lingomba topelisanga munene oyo RC a salaki bureau te et pourtant l'état Sungaki tina niveau, je cite bien, le président honoraire Joseph Kabila Kabange a sala même don ya mbongo ebele pour être RC et ton cathédrale na yango na Kisasa. Ce qui est comme qui même tina niveau que évêque général honoraire, c'est-à-dire quand 15 ans, ba comme même na koyoka na kate na président honoraire Joseph Kabila, il s'est qui a causé un peu quoi. Pour appeler ça qui est moyen wana pour être basala les cambo et comme on a neti na compte na eka sali donc mbongo wana sike kene monana te musalo basenga ki asala na ngwa sala ngote. Donc le général Sonny a kokuta RC na balabala s'il faut dire comme ça. Mbongo même il y a investiture na ye il faut alukango ye moko pour na basala investiture. Kasi ebandi boni po makambo e ya kobongo wana lelo yo po ba ya kotia ndeko prophète Dodo Kamba na isika na ye. Eloko na koyebisa yo mwana mboka André ezaliete na mokili oyo bato balingaka na motema te. Bato balingaka na mbebo mais na motema te. Eza mingi koze na likambo ya jalousie. Jalousie oyo. Kabasani na nzambe, jalousie. Ezali ya mission. Il faut dire la vérité. Tango mokili mboka ezozika. Soki yo fandi kimia, bato balati so mabe yo bazoloba. Et pourtant, biso nous avons kati toyebi vérité n'engezali. Parce que mokonzi, oya tambisi biso, ayebisi biso pe vérité. Azalaki ko bomba yango, pona ko zipa moninga na eka kenza. Mais tango ka kenza ami bimisi ye moko polele, alakisi ete askomi monguna na ye. Ye pe ata alobi, ngape na kokufa gwete. Solo biso toyebi na kati ya makambo nyonso oyo, il faut batu bayeba yango. Asalaki ba émission batu balandaki. Ezali ba vérité ezali solo. Ata bango lelo baza ko défendre pour na basa la dissidence ndenge basali ba yebi ke makambo général sur nazolo bezali solo. Alors et loko na ko sur ezali lokola ya fanda ki na poste wana amekaki koyoka esengo na yango parce que mbula na tango ya bokonzi ya président Joseph Kabila ya solo mwana mboka wana azaki na motema ya kofungama pona kosunga bangomba ya Nzambe azaki ko pesa bango bambongo pona kosala misala ya bonzambe. Plusieurs fois, tout qui passe dans même sous bazoloba, même activiser avec la martyr. Comment est-ce qu'il donnait $100,000, $200,000 pour nous soutenir ma camarade. Et pour n'abisso na compte à RC, combien de fois $300,000, $200,000, $100,000, $50,000 et personne m'a na compte à Lingomba. Oyo mokosi na biso de l'eau générationnelle dobi, abandaka même koye bateke na RC mbongo ekotaka. Pour nani? Soki mwana mboka ka 15 ba bengeli likambo na mbongo oyo. A s'arranger à que nous benda yango na ndenge na ye sans même que ma collaborateur le plus proche parce que général Sonny azalaki président du conseil des sages donc des organes na kati na RC ezali ko tambisa ezali conseil exécutif na conseil des sages il y a un président conseil de conseil exécutif et puis mon avocat général azalaki na conseil des sages bango mi balé ne fût-ce que kobenga ta moninga que tala ba bengeli biso le kamona mbongo akosala kote mala moi préféré que ce qui le kambizali après ça bato sous condition à contribuer et bango pe na bolingo institution bazali kosala ngo zo kande asa zoki 300,000 asa zoki azalaki dauphin na ye entre guillemets ou bagi entre parenthèses mais ce qui y a zolia ya azalaki pembeni na ye c'est que ba bana ko lia ensemble non elongo logiquement parlant oyebi na solo nde feza la bongo na solo ifeza la bongo mais na kati na likambo ndenge kendaki ezalaki bongo te mokonzi na biso général Sonny azobomba makambo te asaliti bemission inene mpona koexplike na mokili makambo nini ebandaki koleka c'est-à-dire que lelo ata ndenge mwana mboka évêque général honoraire Kakenza azosala makambo azosala conscience na ye moko eza koreproche mais tozaka na mokili oyo bato basi baboma conscience ate ezokoloba nao makambo ozoloka kaka kokokisa makosa na oyo ya mabe nini ezolakisa ke
le général Albert Kankenza, l'archibishop, Aza impliqué dans Makambo. Vous avez des preuves, des déclarations, Tomikanda Oye Asali. Ba preuve nyonso ezali, ba déclaration na ye. Abandaki kosala yango, yo kana peso exemple moko. Tango basali Makambo tout général Sonia combien investi. Et le kaki tango moke, mwana mboka Albert Kankenza ake ko créer une plateforme mosusu. Yeba azali déjà na titre monene lokola mokonzi honoraire. Ozala qui déjà na ba privilège belé par rapport à l'institution. Mais pour naïa aza insatisfait, pourquoi? Parce que problème na bango ezala ka problème ya audience. Aussi longtemps bazo benga yete, yé pas que de participer na ba politicien parce que kuna ndesika bango ba kansa mbongo ezalaka. Denga zo mona moninga zo ko kende na ba réunion pour naïe azu 300 000 loko ba ko pesa yi. Azu 500 000, azu 200 000. Nzoka ndebo konzi échanger, makambo pe échanger. Donc, na une année déjà le général Soni Kafuta Sali. Je peux quand même moi quelque chose déjà. Ngana ko ebiso solo solo na ko ebisa yo. Général Soni ça c'est une mission qu'on a kotali sake. To kenda ki na présidence to zué lokote. Azali moto pour na bosolo alobaka na ye. Alobaka solo pe bomba ke loko mokote. Aleki na ba chaîne na mine na Kinshasa a expliquer yango. Mokonzi ya mboka azali tata ya bato nyonso. Soki yambi basali na nzambe. Ata soka kopesa bako eza mabite. Mais soki ba pesi bango te. Bango pe basaba na mikete. Bakufanda wana tiba banda kolela po ino pesi biso te. Mais d'une certaine manière, pour na kotalisa solo ke bazwaki nono eloko te de la main de mokonzi. Il a fait des émissions bato bala bien non. Ayebaki ke émission azo sala, même ti mokonzi ya mboka ayebaki pe akolanda ngo. Ayebaki bien. Bon, toyokaki ya atika ikaka masuba. Eza solo to lukuta. Atira kinda kota ikaka na kosuba et puis voilà tolanda ki na bilili te. Comment dit général Soni azali un homme sage. Bato mingi bazui image wana lokola likambo ya mabe. Nzoka ezali tout un langage. Eza langage ya kibokolo. Eza pe façon ta mosu pe ko interpeller ba konziti. Po basai na nzambe, basa pe na posa ko za la soutenir na ba konziti bazo tamusa biso. Eza une façon ya ko interpeller non seulement mo konza boka liboso, même tous les autres. Parce que mbongo ya Congo banani bazo gérer yango. Eza ba politicien. Et ça, pas politicien, parce que c'est un bon Congo. On a un exemple simple. La Constitution n'a pas pour prévoir qu'il faut la confession religieuse, l'église, la subventionner. Normalement, en tant que chaque fin du mois, il faut que nous soyons compte à gouvernement quelque chose pour le fonctionnement de notre institution. Mais ça, c'est ça le marathon. Hein? Tout le monde a monté. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je rappelle que je reçois le révérend Giovanni Kituba. Il est évêque principal et président provincial de l'église du Réveil du Congo, RSC, Congo central. Et avec lui, nous voulons connaître la vérité sur cette crise qui gangrène l'église du Réveil du Congo, l'origine et pourquoi c'est là. Mais avant cela, avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez suivre le révérend Martin Yoka. Il est membre de l'RSC. Nous avons tous suivi les déclarations qu'il avait faites. Et le secrétaire général. Voilà. Qui sont les auteurs clairement désignés de la crise dans l'RSC? Chers téléspectateurs, suivons cet élément et nous allons y revenir tout juste après. L'église du Réveil du Congo se retrouve perturbée par l'archevêque général Kankenza Manambo sur instigation de M. Jacques Kangoudia. Il est conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, auteur politique de la crise ecclésiastique. C'est pourquoi nous interdisons au prophète Dodo Kamba d'utiliser les initiales, le logo et les attributs d'autorité de l'ERC. Quand bien même il aurait été élu, n'ayant pas fait la remise et reprise comme il l'a demandé, il n'entreprendrait aucune action. Ainsi donc, toutes les nominations opérées par le prophète Dodo Kamba sont nulles et de nul effet. Toutes les personnes ayant travaillé avec l'archevêque Kankenza sont réputées démissionnaires depuis le 31 août 2020. Et seul le nouveau dirigeant nommé par le président évêque général Soni Kafuta Rukman
sont légalement autorisés à opérer sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi nous prions aux autorités, tant politiques, administratives, politico-administratives, et que celles de la police, de leur apporter assistance. Nous voulions, en termes de conclusion, confirmer que la main noire qui tirait les ficelles, qui a perturbé la quiétude de l'église du Réveil depuis qui était calme, stable depuis 22 ans, vient d'être découverte. Et nous allons le dénoncer. Il s'agit de Jacques Kangoudia, conseiller du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Voilà, je crois que Teuti Kolanda, le révérend Martin Yoka, Oyo, Atangi, Bakumbu, vraiment, et Salinga, moi, Somo, Koyoka y même Kotanga, un grand responsable. D'abord, il a commencé par citer, il dit que le général, l'archibishop général Albert Kankienza Monambo, c'est lui qui est l'instigateur de la crise Oyo. Et il va plus loin. Il se permet même de citer les noms du conseiller spécial du chef de l'État, Jacques Kangoudia. C'est grave, hein? Oui, monsieur le journaliste, bien-aimé André, et là on a chez Zali, à un certain niveau, il y a crise. Et ça, on a dénoncé auteur Yamabé. Ce qui m'a dit Batangi Kombo, à mon été, c'est à se défendre pour son mokil. Pour moi, il mais Zali, pour la côté de sa solité, tant que Bango Bazui, il y a un mouvement na Bango. Les lobes partout, les gens parlent de tribalisme. En réalité, ce qui est dans le tribalisme, à partir de Yemoko, Mokonzi Mboka, mais gloire à Dieu que le président, bien qu'il y ait Zalamolo, mais Azali n'a poussé à tribalisme. Parce qu'il y a à se faire entourer na Batu Mboka na Ebele. Ce sont des réalités dans le cadre de pouvoir. Bato wanande bazo bebi sa lokumu ya mokonzi. Baza ko s'engager na makambo ya mabebele na kombo ya mokonzi. Et pourtant makambo bazo tanga te mokonzi atidi bango, mokonzi ayibite. Parce que moto yoki batangi kombo. Tanga za ko beta lisolo quelque part azolo bate mokonzi ya mboka abeti mesa lobi jamais. Soni ka futa posation mokonzi ya resete. Abeti na mesa. Pour la likamboni. Nzoka nde tango bato balandi tolandi likambo. Mokonzi ya mboka za ko refléter à lobby. Est-ce qu'il y a besoin d'un problème ni na général Soni? À quel plus loin même jusqu'à dire ce qui n'a pas les carbonage na général Soni. Na ko pesa yedi minanga. Da mokonzi ya mboka pesa ka dim n'est pas bon, pas tout le temps. Aza mokonzi ya mboka ti. Na mboko ba pasteur ba responsable baza ebele. Ako mona pe moi oya pesa na tel, moi pesa na tel. Po azali aza lokola mona ya batu nyonso. Na ndenge ya bonzambe na zolo pe. Azali tata na ndenge ya bokambi ya mboka. Mais na ndenge ya makambo na nzambe azali pe mwana ya ba pasteur ebele. Mais asi apesi na général Soni pe mwamba ebele batu na ye. Nde sika ya reketaki. Alors biso inga naza na likambo. Ndenge na kopesa batu na. Naza na likambo te. Ngai pe naza pasteur te. Ngai naza président de la République, président ya Baluba, ya Bangala, ya Bakongo, na ya Baswahili. Ya Batunios. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout ça? Alors moi bato balingi bana tisi mabe wana nde bato bazali pembe nai. C'est pourquoi moi mboka le secrétaire général Bravo a tangi énormément une façon à kotalisa ete makambo nyonso za kosala toyebi yango. Pona koloba nini? Bande ko mouvement nyonso moni basali oyo. Il y a eu de l'argent où etambola ki na kati. Mboko etambolaki. Nazo talisa yo ke basombi bato ko somba. Oh. Mais nazo biso solo. Basombi bato ko somba. Ngai na fandi awa un certain mercredi. Pour la bango banda assemblée générale na bango le 10 et ko suka le 12. Alors que le matin na soula ki jana mo conseil général Soni, ayebi singa que assemblée générale ya zo préparé et ko za du 18 au 19. Bango ba précéder l'assemblée générale na bango. Na fandi boy na mona ba pele bandi. Avec aux agents nazela, avec nazela pour na sala nini. Au assemblée générale les banda lobby.
Moutazo benga biso bongo de quelques personnes qui proches de général Soni. Donc ngai nazo kanisa nazo sur na bateau bazali pembeni na général Soni. Nazo kanisa basi basobi bango. Basobi bango déjà basi bakeko kota na likita ya bateau yo bazo tungisa église de réveil. Et na kati wana ba bengisi bato même ba utaki na ba province ba évêque principaux na kombo ya général Soni comme si c'est lui qui appelait cette assemblée générale. Et pourtant ce n'était pas vrai. Bato bazala qui piégé. Donc ba kosa qui ba monter un truc. Bazo benga bato na kombo ya général Soni. Ces gens-là ils sont serviteurs de Dieu. Mais ils sont serviteurs de Dieu donc on peut sa kombo. Ngabe na yebite ceux qui bazala de Dieu ceux qui bazala de quoi. Alors mais ce que je veux te dire c'est ce qu'ils ont fait. Et les gens venant, quand ils arrivent à l'aéroport, pour ceux qui sont venus de Kisangani, de Goma et puis partout de l'Équateur, ils étaient surpris de voir, on les reçoit, on les amène dans les hôtels. Et c'est là qu'on va commencer à leur expliquer que vous êtes venus ici, voilà, on doit faire ça pour faire partie de la génération. Il est intimidé. D'accord, il fait. Il faible. Bon, si bon, système les autres moi enveloppe ezali. Oyebi que ba pasteur ba nyoka makamingi. Eza na ba pasteur musu banda zala pasteur na zo $2,000 terre. Na zo $5,000 terre. Na zo biso solo mona boka. Si vous battez ba moni ya. Ko betele li solo pena tendenge bino boyawa, ba enveloppe ba $2,000 ba $5,000 ezali awa. En tout cas, ta pona ko moto ko dimana ya bosani kizambe. C'est ce qui s'est passé. Les gens se sont engagés. Il faut que n'aille chasse. Ngana kenda kité. Na kenda kité pourquoi? Parce que tant ba bengi biso na cascade. Ngai pe na ngaki na kumbama. Pona kanisa ki kezali likambo ya général. Alors na uti koloba que cela qui n'attend. Je me suis dit certainement ça a changé. Ya ba zo benga biso presque ngabwe. Na bengi pe ba collaborateur na ngai ya province. Et voilà le général Soni Kafuta a déjà suspendu. Nandenge basalaka likambo na bango ya liboso le 24 août lokola esimbaka te lokola likambo wana esimbaka te mpo erataki mpo na nini mpo biso nyonso baprovinciaux tozalaki implike te na bagroupe na biso ya bawhatsapp todéclara todénonça biso nyonso tout de commun accord que nous ne prenons pas part à votre complot de suspension contre l'évêque général Soni Kafuta. Donc ils se sont retrouvés un petit bloc déjà de Kinshasa sans les provinces. D'où il devait recommencer ça, à changer la formule. Alors, le prophète Dodo Kamba, Bayako Ponaye, le Kolamo Kambi, il y a RSC. Et là, on a vu Sabine Zaliboy. Si on a dit qu'on a un article, un statut, ils allaient mission à Tango Moké, et qu'on peut savoir sur le retard. Mais na kota Sabine Boy que moi, Namboka Dodo Kamba, nazo kele mawa parce que na makambo ba kotisi akobima victime na ngwa jour azali jeune solo azape na posa bokonzi akoki pe kozala peut-être na vision moko quelconque qui a réalisé. Mais moi je vous dis nandimite que ça qui posa na et ça qui posa na été c'est quelque chose on va imposer ya kota nango mais le kola pesa bokonzi pesa kana bilengi nango abi kotisi mais il est piégé. Mandengeni il est piégé parce que bazo simbi ça les kambo oyo na âge na ye na moi expérience de ministériel il faut bagango attend ngai je vendenge na fandi awa so ba pesa ngelo kwa na koboya et pourtant ngai ce qui n'a pas se rappeler bien na l'équipe Dodo Kamba na mbula mole tango biso na zo biso solo tango biso tozo te évangile Dodo Kamba zo changer bon na salon na le but de changer bon ils ont mabé mais tozo mona ya comme pasteur te dans l'église et je vous dis. Et nous, on était déjà des pasteurs. Ah, yo peut le voler. Et comme on a dit, et l'autre toboy, ils ont dit que, à combien on a niveau à Makambo anate. Makambo, ils ont Makambo miné, ne peut ma casse. Donc, pour Nayo, jusque-là, Nani Azali, président de l'église des réveils du Congo. Papa. Jusqu'à preuve du contraire. Et l'autre, on a dit que Azali moqué. Et qu'on n'a jamais motomosusu, ce qui général Soni Kafuta recommandé. Officiellement, légalement, c'est lui le chef. Nazo Ebisango Boy. Statut n'abisso à RSC et prévoir ma camion surtout. Même ceux qui m'ont causé à salaire. Mais il y a un élément où il prévoit, notamment comme à niveau de destitution, sans donner des preuves valables à ça. Premier élément. Même à ta moto sur la scène mapé, hein?
ata soki bake kofundo na tribunal bakozoka mbala moko bakoti na bloc balobi mbala moko 20 à 10 ans tomonaki procès monene erreur oyo général Soni Kafuta asalaka ou asali balobi ezali tellement grave balobi babengi yango ezali flagrance et tentative ya violer statut na bino ya RSC et balobi selon ba principe na bino selon mikanda na bino esengeli na ye a convoquer assemblée générale au Bosala chaque mois de janvier à sala yango te et ye aboyi même ko sala bosangisi ya ba fondateur et balobi tango nyonso azali ko kendaka ko zwa mwa toli ya muto ayaka liboso na yete et bazali ko funda ye lisusu na wetali ko zanga botosi na bakambi ya mboka donc ba déclaration na ye oya sali na télévision ezali ko sala passe ezali ko tout quand même na bakonzi et ndenge alingaki susu a mekako ko balola constitution comment statut na bino ya RSC makambo eza quand même grave une flagrance balobi non et ko zala bon côté et sengeli ko telemela ye ba tcha dodo kamba ata ko benga elenge mekasi elenge ndenge Paul alobaki na Timothée ba négliger ki bo lenge na yote na yote ya sango malamu et dodo kamba azongisa ki me motuna e pa ya évêque général pour na koloba ete azama na mukete azali côté ya sango malamu ça fait 25 ans bo benga esongo na mukete. Merci mingi mwana mboka André Sondon omoni biloko zotanga on appelle ça des griefs ça dit makambo à base desquels bazako accuser moto grave sikoyo na ko bisoboy tango zo ba likambo ya assemblée générale na bandi ko betelo lisolo na ibandeli assemblée générale lingo lo bali kita ya bato o bazako uta non seulement na Kisasa mais bazo bimela na ba province nyonso bazoko ya bato wana il faut bazala loger na hôtel il faut balia ba séjour il faut ko supporter na koya pe na kozonga izo senga biso bongo izo senga bongo azali investi na juillet ya année passée ndi ba saka ki investir na officiel na ebisi yote pona kozwa même mboko ya investir na ye na lolenge na ye moko ami bundi pona kozwa mbongo pe basala investir na ye ko organiser assemblée générale des malamu statut zali ko prévoir yango mais eloko epesa qui est pas si c'est les moyens pour le faire. C'est pourquoi lui avait proposé qu'ils allaient reporter le temps de rassembler les moyens pour ne pas conditions ils allaient malades. Beaucoup bien batoté bauti na ba province de Sibiso boye et tokomi ko luka moto na motala le pa ya ko lala soka zwi le kama kuna. Souci na ezala ki ko batela bato ndenge ba ko ya. Mais na talisio polele mbongo ezali na caisse te ya RC. Pour être pour na l'assemblée générale oyo na lolenge na zo ebisa wana ezali ko senga mbongo ezala na maboko na bato pour ba organiser yango. Azali mokonzi. Mais partenariat peut assurer les alités. Il faut donc imaginer comment créer les moyens. Et ça demandait le temps. Et l'autre union, son règle, union, surtout exception, et ça m'a gâté. À l'impossible, ni ne tient. Tant que moutouazani m'a coquille à Kobongisa Kambo. C'est tout à fait normal qu'à reporter un go pour na tango ya monika ko sala ya ko pesa le manadenge ya mala. Mais pour na nini yeba azaki na tango ne sote ko kendaka na oya lekaka liboso na ye président honoraire l'archibishop le général Kankenza Monambo na ebisi oboye eloko epesa ki mabe ezali attitude ya évêque général Kankenza na tango akomi na posa ya kozonga na bokonzi wana manifestaki yango na ko créer plateforme mosusu yo ozali honoraire ya RC bato bazo peso lui-même ya na lolenge wana okokota na makambo ya kokende ko créer ba plateforme mosusu neti na esprit ya ko telemela RC abandi pe ko benda kaka bato baza na RC po bakota na plateforme na ikona et bato yango pe baza déjà na ngambo na évêque général Soni Kafuta nde bato yo bazali ko ya pe ko funda bazali ko ya pe ko lakisa ke makambo na za ko sala azo benda biso kuna tokende kuna tolingi te omoni moto sike peli yo so tiki bokonzi okay soko lingo sa makambo na luka peut-être bato no mosusu asika
Tant que vous avez un bateau, vous avez un biso na kati ya institution. C'est que l'intention des amis. L'intention des amis fragiliser moninga. Alors na kati wana déjà et comment qui est côté. Na mokolo pe asala ki investiture na yewana na niveau à plateforme na yewana. Général Sodi ka futa kende kité. Akende kité pour na ndenge na tradition déjà. Comment est-ce que vous pouvez soutenir les Cambodgiens qui vont combattre les Cambodgiens qui vont combattre? Voilà, merci. Je crois que on est posé comprendre. Et nous avons besoin de solo et l'Obama et Yangonde. Tout ce qui pensa pour Koutana, Yemoko, évêque principal et Congo central, pour la Kotuna et Tuna Oyo. Mais kasi, na Koyoka, le révérend Martin Yoka, n'a pas déclaration au Yaoutiko Sala, il y a lobby. Était le prophète de Lokamba a salaté aux Zaliba initial, logo ya RSC, et a salapé les Kambu mon côté au Italie, Kotia Bato Mususu na Musala. Alors, pour Nanini, Kozwa, Kolobali Kambo, Yalolenge Wan. Nagina tali sur logo ezali simple. Soki moto amoni sur le tazali légal na makambo ya sala. Hein? Ba investir yo na bokosi ndenge basali wana eloko ya kosizela soka moni te makambo basali ezali légal ezali officiel eloko ezodandisa mais ezali babengaka remise reprise ngai tango batinga awa na Congo central na évêque général Soni Kafuta ti mokolo tosaki remise reprise de nazwaki caché na bandi kosalela yango na kokoma mikanda na kombo ya RC awa aussi longtemps je n'en avais pas. Je causais avec les gens, je les appelais au téléphone. Parce que dans mon idée, dans ma génie, dans ma caché à RSC, dans ma tête à RSC. Donc je devais attendre. Même à Tabandeko, à Balinga qui t'aime, Boyaki. Parce que ma cambo bello, mon Dieu, c'est le manakisha sawana. Et ça les maka partout, même dans le Congo central, ma cambo ne sale maki. Mais c'est quoi, Awa, vous avez dit que, à part yo, au commune Mbana. Na hivi ndio yangu okomi na mbanda okomi na mbanda na hivi ndio yangu ba wuti ko tia deja mutu mususu et là on a vu ce zaboy biso makambo toza ko sala toza na ko banga eloko te na ko banga te parce que nazali ko soutenir la légalité na ko pesa exemple simple yemoko ndeko dodo kamba abenga kinga le téléphone mbala mibale oh peut-être na ndenge ya mabe peut-être traité na ndenge ya ko solliciter pour te to sala musala alobi to yoki ba eko na yo musala zo sala na Congo central vraiment pour ça ngai ezali to sala musala elongo na yo tout ça alobi nyoso alobaki mais ngai Giovanni na kozala ndoki soki na koki ko trahir l'évêque général Soni Kafuta na position à liboso hier après nga bokonzi na lolenge pe tozali kosala na tata wana mosala André na koyebi soboye banda naza na mosala ya responsabilité à province ata mokolo moko te na oka général Soni Kafuta benga ngai ah évêque Giovanni tindelanga $1000 tindelanga $100 tindelanga ba crevette tindelanga ba glacière ya bambisi asala mo ata mokolo moko te o Giovanni tindelanga unité asala mo ata mokolo moko te soki évêque général Soni Kafuta benga souci les alaka boni musala est-ce que ils ont tambola malam sima musala azoti la bino motema na Congo central ezali belément ezali ko toucher biso par rapport ya oyo to monaki na bandeko elekaki parce que loko eza ko leka ona ko yebiso solo bandeko bazo na ngana itando eke ezali likambo ya lokoso na ba intérêt personnel bana mboko basalaki awa na Congo central soki bazali sincère po baza ko soutenir ka ba cause ya mabe soki bazali sincère il faut baloba ndenge banyoko maki na ba cause wana kisasa combien ba glacière sengeleke kitaka chaque fois pona ko kende ko bondela pona ko babatelo nesika ba on a ko tinda mais il faut pas tinda mikolo tout faut pas tinda tango nyoso na ba enveloppe et puis bango be bazoko ya awa na ba commandement ya ndenge na ndenge soki bango ba komeli awa il faut ba peso mobeko soko salite aussi bango aussi problème mwana mboka Paul Mbungu oya kufi lelo pe ya sonam eloko nini lobisa ki na bokonzi parce que mokonzi liboso ya RSC awa ezaki nde Richard Paul Mbungu ya RSC ça qui peut ba plantation makasi bisike bele RSC za lelo yende mwana mboka wana ta bandaki yam
Et là, on dit le monsieur qui est dans beaucoup. Pour ça, il y a makoki wana te. Et ceux qui vont lobby A, il y a PC bango. La lobby B, il y a PC bango. Ndé bakende ko sala coup d'état pour la commune la kisate. Bango bako ça va posa la bango. C'est ainsi que bakata ina katikati ya mandat. Ndé ngo mwana mboka zwa choc. Oye bemi etile na liwa. Batu o bazala matati basali anzabe bayi makamu nazolo bawana ata batu bakobomba yango. Mais les gens cherchent à récupérer la situation. Mais les gens connaissent la vérité. La vérité, elle est têtue. Qui ne connaît pas ça? Souci wana choc wana. Bakotisi banyongo. Adefa mbongo. Aolele sakakeze d'hôtel nini. Ndenge ni yakolia. Adefi bambongo ya bato. Zokande ba ekolongo na iba chamo tomosusu. Alors, merci beaucoup Tata Évêque. Nandenge ozopesa ba éclaircissement oyo. Na se plano parce que oyo zala muta solo. Mais kasi balobi likama mususu oyo Évêque Soni asalaki awa na Pongo Central. Batu basutuka ya batie yo yangana ozala ata na RCT. Batu bakamwe. Ba pasteur ne bango wadai kozela yako mawana basutuka yo komi wana. Est-ce que vous avez dit que biloko musu balandeli pe avec général Soni Kafuta? Et là on a réussi les envoyer. RSC officiellement bandit en 2003. Et bandit les autres. Tango RSC zo banda, ngai personnellement azaki na mboka mwanda. Azaki na mwanda. Parce que j'ai une église à mwanda. Et tokotaki na RSC. À l'époque, de reste mémoire, pasteur Kati, qui dirigeait l'RSC là-bas. Tu vas dire naïe, tu sais, Nemboula, quoi, Mwanda. Mwanda. Il est mort. Alors, na salle mosala nzambe, na kati ya RSC na Mwanda. Ti na ndenge nzambe asungaki ngai pe na zuba nzala na nga mosusu na bimi na kei bangola bapoto tout ça. Nzambe asungi na yeko ya na ekomi na Matadi. Et puis na Matadi, pendant ngo liboso ba yambaki ngai. Ezalaki bandeko bazali ko diriger ça. Église ya ndeko na biso Damien. Po ebanda ko na soyo. Nani moté ya liboso ateki. C'est ça qui ngai jovate. Na relation to zaki na ngo biso mibale. To bandeko ko kata bien. Lula qui pose place en haut to ndenge ni poste wana. Ngai na ba yeba yuta solo. Nazo talisa yo. Makambo nyonso wana etalaki ngate. Etalaki ngate pourquoi? Parce que relation zalaki malamu. Na ye na sali pe mosala l'église na ye, mosala pe bandi tout ça. Ngai pe na ndenge na ngai na fandi, na zongi na poto na ye lisusu, na ndenge nzambe pa sungi ngai na banda pe mosala na mboka Matadi. Makambo yeki kobeba nde kozaki na posa osungi na likambo. Tango yo poko mi na posa na ye, parce que ngai posa na ngai pa na ezalaki nini. Ngai pe na zo banda mosala ndeko, yaka pe ozala na ngata mokolo oyo toko banda di mosala. Andimi malamu ke akozala. Na bato na ye nyonso bamona kipenga bayeba kingai. Malheureusement batika ina sima batubi ngai mbeli na mokongo. Oh. Bakosunga ngai te, bakosaisa ngai te eloko moko te. Oh, ngai passer na ngeza ki déjà clair. Église la kosala awa, il fait zapper l'église à RSC. Parce que ceux qui déjà besika nyonso na za na mona Congo, l'église za RSC. Bon na Matadi kozala eloko mosona ngini. Siko bango bazo diriger RSC awa na Matadi. Balingi ngai te, babwakisi ngai, babundisi ngai. Siko na kokende komitika na maboko na bango bapesa kama makambo ya RSC te. Nde sike ezalaki yango wana. Naza mutu ya RSC ya lelo te ya kala. Soki batunaki na Mwanda banga bayoka makambo nyonso tu. Tango bato bazolo baki azamu paya na Matadi, oui, mais pas au Congo central, pas dans l'évangile. Ngana ndimeli nzambe na 84. Na bandi côté a déjà une année après. Kanisa na tesi ko bedame. Ah, et Oumeli. Alors tozali bato to faina makambo nzambe lelo te. Tozali na expérience na ndenge ya kotambola na nzambe. Makambo to sai na nzambe. Donc RSC nazali moto asikate des dissidents. Oh, qui ont mis Armel dans cette histoire. Armel est victime de leur cours. Moi, je ne peux pas trop commenter là-dessus. Baza libre, on est au Congo. Il y a la loi qui parle de la liberté d'association. Tout ce que nous leur demandons, c'est de laisser de les laisser. C'est de créer autre chose. D'ailleurs, pour votre information, écoutez-moi ce que je vais vous dire, c'est ceci. Même Armel est là, et tous les autres qui sont avec lui. Quand moi je suis devenu président provincial, ici au Congo central, ils se sont retirés de l'RC. Ils sont allés créer une plateforme qui s'appelle FEMIC, dont lui, Armel, était vice-président, ainsi que le Simon Moulumba, et tous les autres qui sont là-bas. Ils ont abandonné l'RC pour partir créer leur truc.
Donc ils ont eu même des F90, ils ont même interdit aux membres qui sont avec eux, là, de ne plus utiliser le nom de l'RSC, de commencer à utiliser le nom de FEMIC. Donc ce sont des opportunistes, ces frères-là. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Parce que moi, à leur place, j'aurais honte. Après avoir finalement saboté l'RSC, allez, dès que j'ai une occasion de nom de l'RSC, je saute encore là-dessus. Ça veut dire que ce que je faisais, je n'étais pas satisfait. Et pourquoi je le fais? Il faut être un homme de conviction dans la vie. Il faut avoir la personnalité, les caractères. Sur le lobby, non, c'est non. Sur le lobby, oui, c'est oui. C'est ça, un homme. Ce n'est pas que tu dis non aujourd'hui, demain, lorsqu'il n'est pas opportunité de présent, tu sautes encore dessus. Bon, là, qui sur le vous êtes des camélés. Donc, à chaque circonstance, vous changez de position, vous changez de couleur. Et c'est ce qu'on appelle l'immaturité. Et ça, là, c'est le plus grand combat que nous avons dans cette province. On a des hommes qui se prennent pour des gens élevés, mais en réalité, quand tu le vois dans leur façon de vivre et de faire, tu trouves que ce sont des immatures. Donc, moi, je suis dans la légalité. Je suis avec l'évêque général Soni Kafuta. Moutouba nommé, c'est Dodo qui l'a nommé. Ce n'est pas mon évêque général. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu qui réaction, mais on a senti le temps de l'oba. On a mis ça pour bouger, la caméra, vraiment, on a ça passe. Ngai, na mon capacité dans ma bêtise. Au contraire, je regrette. Parce que je me dis que si les gens étaient matures, il faut pas boire. Il faut pas boire déjà. Il faut pas boire resté. Et là, on est celui qui va quitter la part. Ce qu'on fait, qui va continuer à moi. Alors, c'est pour vous dire que les gens font les aventures. Les gens doivent être matures dans ce qu'ils font. Alors, Ngai n'a pas eu capacité. N'a pas eu capacité. Ce qui me cause dans génération de Kafuta. Alors, Ngai, sans raison, sans une cause valable. Et aussi longtemps que mon président à l'église élevée du Congo, légalement élu, légalement établi, légalement président national, aussi longtemps qu'il m'a laissé dans cette charge, je suis l'évêque principal, président provincial de l'église élevée du Congo, au Congo central. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, en tout cas, je crois que Nabino Bozolanda Bisso, Bozogomituna, mais c'est feu de réveil. Oyo, Basada Nzambe, Bazala Nango, la Serre Alobi a banné depuis 84. Les années 90, Moto Wana Molino, c'est comme si ils allaient sous-souter. Les gens sont à la quête des postes. Je crois que le prophète de l'Okamba Peto, la Niope Belé, ils sont dans la Taliawa, tous à RTNC, tous la Nio na RTNC, tous la chaîne Moussous, tous à Awa. Aux gens Canal Plus et on appelle la Boyako. Tout le ce qui est réellement aux gens légal, tout aux gens illégal. Et négocier la foot à Yodi Soussou, dans la qui est au Koloba, que ceux qui baboyent aux Alawana au Kokeni, dans la négociation digitale. Au Kenayo, mais comme à l'Okola, Yona Nzambe, na Satana. Au Tika la Bango, Yona Bango, Yokana li soutien de Nzambe, Ayokana li soutien na Satana. Malobana Yowana. Mais, entre vous, est-ce que vous ne pouvez pas, comme la Bible dit, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu? Pourquoi ces conflits, l'homme de Dieu? Vous ne voyez pas que Bozo Kenena Musika n'a commis et sans tu Tata Nzambe? Oyebi ndeko André, ezali pasi na mawa, otono zoto na wana. Soki okotuna ngo na moto lokola général Soni Kafuta, bazali évêque général, président national. Soki okotuna ngo na moto lokola ngai, ekopesa kaka pasi na mawa. Parce que au monité, tozali légalement établi. Iye na Kisasa, biso pe na mboka ba. Batonde ba memeli biso mo pepeo. Ezali biso te de to créer yango. Ce sont les gens pour leurs intérêts. Tala, azo talisa yo. Solo RSO yo soki biso na maboko ya bandeko wana mabe koti liwa ekoti boko mona na ba pasteur ndenge ba kokoma tala na biso likamoko. Il y a un courant démoniaque et satanique qu'on appelle cabale juif. Ouais, ils ont dit tambola na kati ya bandeko wana ezali kambo ebombami te likambo eyebani pour les deux. Lelo l'église de réveil ils allaient réclamer pour être comme un sympathisant à un mouvement à Kabbalah juif.
réclamer. Au moins, on a un représentant des gars, Sonika Fouta Rokuman. Bitumba za ko bundeza na ba front ebele. Azo bunda bitumba na ba front ebele. Ça veut dire que namo lili ozo ko lukapende boto l'église e kangama. Et ko koma ni na kati ya RC ba condition ko koma ozo la membre ya RC. Ba pasteur ba ko lia misunya bato ba ko mela makila bato. Poete bazala ba membre. Pona nini? Ya pona nini général Dodo Kamba alobaki ya ko réguler. Oya ko cha de ba faux pasteur ba o ba zo sala makambo elongo banite ko cha bango libanda. Na ebisa o solo. To yoka ka yepeta ngwa te ya ngwana vous sentez le prophète Dodo. Na ebisa o solo papa makambo ebombami. Ko sentir to ko beisa bato to ko yoka chair de poule et la visite Molimo Santo. La zone bango ka te pour le prophète Dodo Kamba. Mais je le dis aussi pour tous ceux qui sont dans ces pratiques. Si vous avez une église wana papa, au taille dans le moto, au condimateur. Si vous avez un pasteur, il y a solo. Mon colonel c'est quand on a un pasteur. Parce que ce sont des forces mystiques qui attirent les gens. Attends, à recomprendre le temps de l'église. Ce sont des églises de foule. Même dans cimetière, ce sont des nombres qui ont compté. Mais il s'agit de quoi? Mais c'est une église. Tout ce que tu sens là, toutes les sensations là, tu verras ça. Mais c'est fait par des esprits de ténèbres. Parce que même les esprits de ténèbres sont capables de faire tomber les gens, de faire parler des prophéties, de faire voir des visions. Merci. Toutes ces choses-là peuvent arriver. Donc, et l'homme obligé de toujours bunda ou ezani. La lingua qu'on parle de ça une minute. Allez-y. Ko batte la lingomba na nzambe. Nde tumba et moi na mboka général Sonika Fouta. À côté de la réforme de l'église. Pour être makambo nyonso ke ndeki libanda. Tozongisa makambo na nzela nde tumbana yango wana. Et tumbana yango wana. Et puis tant oya metaki même pour na kosala ba comité o bango bazoko exiger wana. Ezalaki pour nini? Pour ayebi caractère ya bato nyonso bazalaki na tango akala na ka 15 ans. Bato na lokoso na kobomba terme te. Combien de fois na kuti bango pas général? Est-ce que beaucoup de qui bateau pour la si ton frère a péché, le général Sony a travaillé qui n'a pas de 15 ans. Est-ce que si ton frère a péché, disent les Écritures, va le voir. Et ça pour les la télévision, tu as ma benaye, koutanaye, c'est pour l'aïe, la qui ça y est, faut qu'il aille mbébanaye. Yango bibizaï pour la qui ça quand même, bobo cinéma commis oyo. Il y a une bandita, on dit, madame, ça madame. Na quoi biso solo. Au moins makambo zolo beza maloba nzambe. Mais Bible yango kaka ezolo bate bato mosusu batambola kana mokili conscience na bango ekufa. Azo sala mabe ato yebisi ya koyoka te. Soka sa kana kike na likambo na tuelango papa ato te yebona koyoka sute. Na kati na bre lobi ba o basi bakutaki na kemo na nzambe une fois tombé et comme na bango passe pour na kosoka. Nde bato wana bakomi lokola batorant desséché. Ah, mais bolingo. Très bien, papa. Naza moté ya bolingo, mais naza moté pe ya bozo bate. Bolingo pe sengi ngai te, na koti sa bozo bana katite. Soki pe na lingi moto, c'est que fona ebise solo kwa bika. Makambo tozolo bezali pete ata soki bakolanda biso. Makambo tozolo ba soki ba miyebeli kezali bongo batika. Et loko nyonso ezoko leka na RC sikoyo na zo biso solo, ezali kambo ya ba intérêt personnel. Ezali souci ya bonzambe te. Parce que ni nous avons reproché la génération na ndenge bonzambe. Nakati ya mboka on de Kwandre, limbisaka moke. Nakati ya mboka ya RDC. Ndenge to yebani. Ouais. Ata bazui mwana mboka ka 15. Batia ni bodna général Soni. Makambo général Soni ka futa sai na mboka ka 15 sali. Nakati na bango tout ndenge bavandi wana. Qui a fait les œuvres en public le la général Soni. Na na niveau na. Likita mobimba ndenge bavandi wana qui a un niveau qui peut approcher le général Soni. Je vous dis la vérité, dans le niveau wana, il n'y a pas match, les gens doivent s'amender. Je salue le général Sonika Fouta. Je me rappelle, à ce temps-là, Ayaki na Mataï, Ayaki na campagne, on est dans le stade, et va te bien avec un second touché. Et donc, on a pu sur un bout. On dit, Azam Moussala, on est dans le biso. Alors, ce qui n'a niveau à Kinshasa, bazali na bateau, bazo benda kabasinga, botangi bango botangi général, comment l'archibishop général Kankenza Albert Mwanambo et botangi na motsusu ya politique boy. Mais na Congo central, banani bazali ko benda kabasinga pour na kotia ngulu na RC.
papa bato bakobendaka basinga awa eza kaka bato ya komite ya kala banda na ye moko ndeko na biso akenda nani mais oyo azalaki liboso kombo na ye ezalaki ndeko Damien Lukoki. Oh Damien Lukoki atake na Canada azolia bambala mindele motema ndeka na Congo tozoyeba te pourquoi akotika Congo kimia te soki azali mosali ya nzambe asa mosala kuna te ya mindele babika atikela biso Congo libre makambo na biso ya Congo oyo ba preuve parce que oh tunazala nango te papa tozali bato bakolo te tozali bakongole tofandi awa na vai na matadi nayebi makambo tu ezokoleka nayebi mobulu mingi ekoteli biso ezali ye c'est lui l'instigateur même ata banemi nyonso makambo basalaki awa c'est lui l'instigateur il a été déçu parce qu'il croyait que le mouvement fait là-bas de Fémique il y a des bakotia président et ndeko nemi peut déjouer ye ndeko tsaki bako mobulu donc bazokende de mobulu à mobulu et jusqu'aujourd'hui ils veulent encore créer le mobulu donc ils ont quand la nature ya bato balingaka kimia te so yo na ndeko Damien Lukoki likambo ni bozwa les kambotozo mais ezali simple na yebisaki yango de bandele ngai na sungi ndeko bana musala tango ngai komi ngana banda ndeko atelemeli ngai abombi pete ngai na koyi kosala l'église na matadi te alors lokola ya koyi ngana sala l'église na matadi ya lingana sala l'église na matadi te oh makambo donc matadi eza ya bango moko matadi moto mosusu akosala l'église na matadi te donc il faut à la chinois tous à la belge pour ça l'église un congolais comme moi né de père congolais d'une mère congolaise je n'ai pas le droit de planter l'église à Matadi. C'était ça le début de tout et il fallait faire des intoxications auprès des gens et des gens qui venaient aussi informer des gens qui venaient dire alors à la ligne où vont les choses j'ai comme impression que bande bazo benganga poser la MGC là botinende ba SMS parce que aweza koyinda alors à la ligne où vont les choses c'est comme si RSC bongo comme mi balé ndenge na omo papa ngai loko na ko biso ezali boye RSC ezali indivisible et kokoma ka pe mi balé te ya solo parce que na ngongo nazo yebisa yo makambo ezali na justice parce que justice ezali wana pona kokata likambo te soki bato mi balé bako bunda bango mi balé bako koyokana te batia zuzi wana kwa kokata likambo bibe zo baté jusqu'à présent zuzi ezali na mosali ya nzambe alors soki zuzi ezali mosali ya nzambe mission ezali ne kokabola bato mi balé na eloko bazali kowela pona kotia sembo esike sengeli ezali makambo nazo yebisa yo ezali na justice na temps normal yango moni ndeko Jacques Martin Yoka bravo apesi motindo te bazali na ndingisa te ya kokoma to konome bato ola nini il faut lokola bango bakutaki bato na bokonzi bazali kosala mosala et que bango ba créer incidence la justice ezali kolanda makambo ils doivent attendre kozwa suite ya justice pona koyeba soki bakozwa nzela nini et nakati wana babandi ko créer ba melo tout les désordres babandi ko créer nakati na Congo central to kozala RSC bibalité so yo on maintenir ba pasteur o ba chayo confiance jusqu'au bout ou bien ba ko convaincre bango pour ba travailler na docteur Armel na boye biso boye bato so ba bengi moto pasteur aza mwana mokete aza responsable ngana respectaka ba pasteur mingi surtout bandeko toza na bango mosala na moni kati na bango na moi tango moketo vandi maturité mayele et sagesse ils peuvent regarder ce qu'on fait papa ngabe na zo bisobo nazwa responsabilité na mois de novembre ya année passée novembre année passée tokomi na mois de mars to sali déjà mambo belé na bozomo landanga na tokomi na mois de mars tokoti confinement toyeko bimango pratiquement le 16 août. Na sali combien de temps na bokonzi yango pratiquement parce que surtout le 5 mois ya confinement au ba pekisa ki biso to sali kambote donc normalement ce qui na lobi tango mingi peut-être 6 mois ndenge na kambi yango mais dans les 6 mois ce qui otali quand même makambo pe to sali ensemble na bandeko balaki bazana biso okokomisa nzambe et si vous avez la réunion au lelo ezali siège monene nous avons à peu près 8 bureaux à l'intérieur. Certains endroits où tu as décidé de louer pour donner l'image de l'RSC. L'RSC ne peut pas vivre dans le cadre de Basaki Abato, dans le cadre de Bandako Abato. Au niveau si Yamukanda RSC, na salon, au niveau si Yamukanda RSC, na taxi. Non, les lots n'a pas ce exemple. Tant que tu as siège où il y a RSC, mbala moko na moni ba audience, ba to l'État, ba komi ko lukabiso, ba komi ko benga biso ba pamba, ba komi ko londa biso tiawa, na kat na siège. Ça fait l'honneur de l'RSC.
Et partout où nous sommes passés, les gens ont remarqué que l'RSC a pris un nouvel élan. Motema ya moto. Bakomeli bakonja l'État que na nomination ya ndeko Dr Ahmed bauti koloba que bakonzi ya l'État ba considérer des docteurs. Mais na yebi si ko boko sala ndenge nini boko suka ndenge nini na makambo. Bongo yanga bakonzi ya l'État bazana mote. Yanga bakonzi ya l'État bazana mote. Na bi miselo mona. Yanga bi bakonzi ya l'État bazana mote. Si on a koloba pona kombo ya RSC. Na yebi sio papa makambo ezali na justice. OK. Makambo ezali na justice akokata. Soki justice adobite mwana mboka soni kafuta. Ndazali na raison na makambo nyonso degeleki. Toza na problème te. Soki pa lobite ezali ngambo na dodo. Toza plus na problème te. Biso posa na biso ezali moko. To battre la RSC ekufate et bazala te. Merci. Parce que RSC oyo ezali ko bomba basala na mwana lokola Salomon. Basala mosala. Sagesse à Salomon. Je crois que y a un des aussi dans l'église des réveils du Congo. Mais où il y a ah mon donc bakataïga comme ça to perdre les amanamté. Le Bayasuka na population il y a Congo central, pourquoi pas il y a Kinshasa, puis il y a monde entier oyo ba Julie Bakou malamu kwa na émission yi. Natondi yo botondi mwana mboka André Matumbe pona bolingo na yo ko inviter biso na émission na monene ozali ko nikisa mboka. Likambonga na koloba ezali na pesi merci na ba pasteur na biso nyonso ya RSC Congo central bisika nyonso bazali de Kasangulu à Mwanda à Tchela naza ko mona attachement na bango bazali ko benga tout temps bazali ko landela likambo tango nyonso posa ya moto moko te ezali RSC kabona awate bato nyonso bazali ranger na sima mokozi na bango l'évêque principal Giovanni Kituba comité mosala to kosala yango papa na kosenga boy moto nyonso azali na RSC atelema na légalité tolanda makambo na kati ya basentiment te lelo RSC ezali réclamer pona kokotisa ngo na makambo ya mabe ya bascience occulte ya bakabali juif ko entraîner ba pasteur na kati na occultisme bosala attention mbongo ezali malamu mais bato mingi baza na cimetière à cause ya mbongo ba intérêt ezali malamu mais ko dire combien de temps onyokomi combien d'années na ministère na église osali lokola nzambe atika yote akotika kape yote toza na pressé na kokota na makambo oyo yebili mutu na makolo te ke bimi kaka boye bolandi pona ma mouvement totika biloko wana to continuer na RSC to fanda isika to fandi général Soni Kafuta jembe mokozi na biso liboso na Congo central mokozi na biso liboso ezali ngai na fandi awa mwana mboka évêque principal Giovanni Kituba tozali na kati na siège na biso iko sa mosala na makambo na ba service na ba l'état mikande koti kuna pona kotelisa bango te makambo ezali na justice makambo ebongi fonctionner ndenge ezalaki jusqu'à ce que justice ekata makambo na tondi yo botondi mwana mboka pe na pesi mbote mingi na ba ndeko nyonso ba biso bisika so bazali. Alors siège na bino ya RSC zawa puis numéro ya contact siège na biso ya RSC ezali na avenue Pialo numéro 31 bis na Mavuzi Kikanda, c'est-à-dire pour la moto oti na côté na ba ville na Banzanza na Banvuzi soka azui taxi a commis na tour de contrôle hein et ça na taxi continue na ya katina depuis na Mavuzi ndé côté tozali na avenue Pialo numéro 31 bis numéro na ngai ezali plus 243 85 50 00 855 Abandeli plus 243 85 50 00 855 ce qui m'a tout azali na posa ya précision to na motuna akobenga na numéro na koyano la mala tozali ouvert nos bureaux sont ouverts tous les jours de lundi à samedi de 8h à 16h. Tout le plaisir était de recevoir ces grands hommes à la personne de l'évêque principal Giovanni Kituba. Il est évêque principal et président provincial de l'Église du Réveil du Congo. Mais il n'était pas seul, il était accompagné de la révérende Daria Muganza, chargée des femmes dans la ville de Matadi, de l'RSC. Pourquoi pas le pasteur Tadé Boseko, chargé des missions RSC et Congo au central. Merci au caméraman de guerre Umba qui était
là qui a fait du bon travail et que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Messieurs et dames, vous vous posez la question, mais de quoi était-il question? Nous avons parlé sur lumière sur les conflits actuels au sein de l'Église du Réveil du Congo, RSC. Le révérend a parlé, l'évêque principal, il a dit, nous devons lutter pour sauver l'enfant. Et l'enfant, c'est l'Église du Réveil du Congo. Et il a dit certaines vérités, peut-être, vous n'êtes pas d'accord, mais vous pouvez aussi venir intervenir, notre numéro affiché, appelez-nous. Vous pouvez intervenir pour de plus amples détails. Mais en tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir pour la première fois de les recevoir à travers cette émission. Sondons les Écritures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, pourquoi pas la province du Congo central.